Nzambe tata ya likolo, mokili ya biloko biso apambola bino, na kombo kitoko, pe ya nguya ya mwana wa ye mokonzi na biso, Yesu Kristo. Nazali kotondo Nzambe botondi, pona libaku oyo apesinga lisusu lelo, pona koka kosolola na bino na mayematali, lilobali ya ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Lilobali ya Nzambe elobi nini. Lelo tokotala makomi. Tokotala makomi po toyanula na mutuna moi. Nzila nini oyo eza se moko. Oyo ezomema bato epa Nzambe mokeli. Nzela nini oyo eza se moko. Oyo ezali komema bato epa ya Nzambe mokeli. Quel est le seul et unique chemin qui mène à Dieu le Créateur? Quel est le seul et unique chemin qui mène à Dieu le Créateur? Nakanisi bosila deja koyoka expression moko elobamaka ke na lopoto ke banzila nyonso ememaka na Roma. Wana ezali expression elobamaka. Kasi na mokili oyo tozali. Ezali bobele na nzela se moko. Oyo ezokomema bato epa ya Nzambe mokili. Eza banzela mibale te. Nzela yango eza bobele se moko. Oyo ezomemaka bato epa ya Nzambe mokili. Na kosenga na bino bozwa Biblia na bino tokende na Évangile ya Jean. Évangile ya Jean tokotanga tokende na chapitre 14, Jean 14, tokotanga verset mitano pe motoba. Kuna ezalaki mutuna moyekoli ya Yesu Kristo Thomas, aza kotuna mutuna na mokonzi na ye Yesu Kristo, na mutuna mona motali nzela. Tokotanga verset 5, Jean 14, 5. Thomas alobi na ye, Thomas azolobana mokonzi na ye Yesu Kristo, mokonzi. Toyebite ce que ozokende, nous ne savons où tu vas. Ndengeni tokoyeba nzela. Thomas alingaki ayeba nzela. Thomas alobi na Yesu Kristo alobi mokonzi. Ndengeni tokoyi koyeba nzela yango. Ya alinga yeba nzela yango. Yesu Kristo lokola azape molakisi ya malamu. Akozongisa yanu. Akozongisa yanu na mutuna mwa Thomas. Yesu alobi na Thomas alobi na ye, ngai nazali nzela wana. Azali nzela. Azali bosolo pe azabomoi. Moto mokota akokende pa tata sanka aleke pa na ngai. Yesu Christ alobi nini? Yesu Christ alobi na Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu Christ alobi te ete nazali moko ya banzela. Non, alobi ndenge wana te. Yesu Christ alobi te nazali Thomas, nazali moko ya banzela. Alobi ndenge wana te. Yesu Christ alobi azali bobele se nzela se moko, nzela se moko, le chemin. Nazali se nzela se moko oyo meme pa tata. Jésus-Christ n'a pas dit, je suis un de chemin, mais plutôt le chemin, l'unique chemin qui mène au Père. Cet unique chemin, cette unique voie, cette unique route qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Nzela wana se moko, oyo ezomema bato epa Nzambe. Nzela wana oyo se moko eza Yesu Kristo. Esengeli yon de komwasi de komobalo oyeba ete Nzambe mokeli nde atinda mwana wa ye Yesu Kristo awa ose po ete
a racheté biso na maboko ya monguna. Ezali nzambe mokeli. Yende a formé Yesu Christo. Ezali nzambe mokeli. Yende a sali. Celui qui a fait Jésus-Christ. Ezali nzambe mokeli. Nde akeli Jésus-Christ. Qui a créé Jésus-Christ. Nzambe mokeli nda tia elimu na ye. Ezali na maye Jésus-Christ akokisi. Nde epesi biso accès epai ya tata. Sans accomplissement de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir accès au Père. Ezali maye Jésus-Christ na botosi boye, na botosaka tata na ye. Aye kokokisa awa ose, na maima somana kino nzamba sekuse na bawa, nde epesi biso ndingisa, epesi biso accès epai ya tata. Tata nani? Tata nzambe wakeli likolo na se, na biloko biso. Ezali Jésus-Christ nde azopesa biso accès na tata. Na uta ko expliquer bino kondimbola bino. Ete na mayeya asala ba accomplissement na ye. Yango nde lingisi biso tozwa accès epai ya tata. Parce que Seigneur Jésus-Christ aya abotami akufi bakundi ye mikolo misato butu misato nzambe asekuse na bawa. Nzambe amatisi likolo avandisi na loboko na mobali. Nzambe atindi likabo ya elimu esantu na mokolo ya Pentecôte. Alors, à partir ya mokolo mona bato bazokondima mpona kozwa elimu esantu ya nzambe ekolingisa biso tosolola na nzambe. Donc, sans accomplissement ya Jésus-Christ, biso tokozwa accès na nzambe te, na tata te. Maye asali nde ezolingisa biso. Toko vérifier yango na épître ya Paul na ba Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Tokotanga verset 18. Éphésiens 2, 18. Ezali na ye, par ye, Jésus-Christ, nde biso, tozozwa accès epai ya tata. Na nini? Na elimu se moko. Car par lui, Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ezali na maye Jésus-Christ akokisi. Nde yango elingisi biso. Tokoka kozwa accès epai ya tata. Na elimu ka moko, dans un même esprit. Tokei na 1 Timothée chapitre 2. Tokotanga verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Le banzambe le binini. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nzambe asola zaka se moko, médiateur o aza entre Nzambe mokeli na bato. Eza obele ye moko wana komone nani? Jésus-Christ moto. Lilo banzambe lobi te ke Jésus-Christ Nzambe. Lilo banzambe lobi wana verset 5, 1 Timothée 2, que Jésus-Christ azali moto. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Le banzambe ezali clair. Yonangai to sengeli na dictionnaire te poto tanga poto comprendre nini nzambe azoloba awa. Le banzambe lobi que il y a un seul Dieu, nzambe se moko ya solo. Et puis médiateur aza se moko. Médiateur ngo azali moko entre bato na nzambe mokeli. Médiateur ngo kombone nani? Jésus-Christ moto. Et lobi te que Jésus-Christ nzambe, Jésus-Christ moto. Jésus-Christ moto nde azali médiateur katikati ya nzambe mokeli na bato. Libiki ezali bobele na kombo se moko. Po moto azali lobiko na mokili oyo tozali. Ezali bobele na kombo se moko. Nde bato bazozwa lobiko. Kombo ango nini? Kombo ango Jésus-Christ. Donc, le salut, il n'y a de salut qu'en un seul et unique nom, Jésus-Christ.
yangonde ezopesa bato lobiko. Toke na Acte chapitre 4 verset 9. Tokotanga à partir verset 9. Acte chapitre 4 verset 9 lobi nini. Lokola biso tozali interroger lelo pona ela malamu tosali na moto azaki na bokono. Po ete toyebisa bino lolenge nini abiki. Verset 10. Boye babino banso. Awa na fungwema parenthèse moke. Ba apôtre ba administrer guérison. Soit na chapitre 3 bokomona apôtre Pierre na Jean bakei ba guérir moto. Mais guérison wana ole ke pesa bakambi ya temple ya synagogue pesa bango lo bakumisa nzambe basepela non bango bazoluka nde ba interroger bango bengisi bango po batuna bino bosali logo na nguya nani pourquoi bosali boy. Alors bazopesa bango yano. Parce que puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Vous allez interroger les gens malamu, bolamu, tout ça, les pona moto zaki na bokono. Peut-être bisabino, le lengeni ni abiki samaki. Alors, verset 10 de l'obi, boye babino. Bino banson. Non seulement bino, mais peuple Israël mobima peuple ayeba. Kezali na kombo ya Jésus-Christ ya Nazareth. O bino bo bakaki na kuruse. Et que nzambe a sekwisa na bawa. Ezali na yepe na kombo na ene pona ne motoyo azali ko se présenter liboso na bino na pleine santé na bokolongono anzoto. Alobi que vous avez crucifié bino bato bo bakaki na kuruse. Kasi elo kone salam que nzambe a sekwisa na bawa. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà la réponse à l'apôtre. Pessi Bango. Donc, il n'y a de salut qu'en un seul et unique nom. Jésus-Christ. Lobiko. Ezali bobele na se kombo na se moko. Ya Jésus-Christ. Tout en verset 11. Acte, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Yango nezo ko intéressé nga makasi et puis kolanda ngo malamu. Lobiko ezali na kombo ya moto mususu te. Awa osea boy. Sous le ciel. Kombo mususu epesa mate parmi bateaux par lesquels bateau bakoyi ko bika. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Kombo mosusu awa na sea ezalite na mokili. Oyo ezolingisa bato bazwa lobiko. Kombo mosusu ezalite. Kombo ezalikaka. Kombo ezobikisa bato. Oyo ezo permettre bato babika. Bazwa lobiko. Ezali kombo ya Jésus Christ. Il n'y a aucun autre nom que Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. Tokoki ko zalobi kote kaka parce que tozana lingomba boy, tozana église boy. Tokoki ko zalobi kote tout simplement parce que tozokende na église na tango ya Noël to na tango ya Pasika. To na mokola yenga. Selon l'ilobali nzambi, biso tozo zalobiko na botatolaka na monoko na biso mokonzi Yesu Kristo pe na bondimaka na kati ya mitema mia biso ete nzambe mokeli asekusa Yesu Kristo na bawa. De tozo lobiko. Comment mosusu te? Parce que po moto akende pa nzambe. Voilà nzila yango yango wana. Nzila yango ezali il faut otatola na monoko na moyo Yesu Kristo ondima na motema moyo ke nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa. Yoko tuna nga sikoyo bime bato bandima te ke bao ba confessa na monoko na bango te ete Yesu Kristo aza mokonzi na bango. Pe bandima te
ke nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa bato wana asuka ndenge nini babiki te loka bazo lobi kote ntango mokonzi Yesu Kristo azonga bakozala na ye te. Voilà, liloba nzambe ezali simple. Na ba chef religieux nyonso ya minene, na ba prophète nyonso oyo eyebani na kati ya liloba nzambe oyo bazala na mokili oyo eza bobele na moto moko oyo nzambe asekwisa na bawa ezali Yesu Kristo. Wana ezali ndakisa, wana ezali preuve, pardon, wana ezali preuve que azali mwana se moko ya nzambe. Voilà la preuve qu'il est le fils unique de Dieu. Parce que parmi tous les grands chefs religieux, tous les prophètes, il est le seul que Dieu a ressuscité d'entre les morts et que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Nzambe a ceux qui sont obéis, Jésus-Christ est moko. Le reste, par exemple, sur la besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ azali se nzela moko oyo mema bato epai ya nzambe mokili. Po ete okoma epai ya nzambe mokili oyo azali tata na biso ya likolo, soki olingi oyeba nzambe oyo ya solo par expérience, nzambe oyo ya solo oyo azali tata na biso aza kuna na likolo, soki olingi otambola na nzambe ya bomoi pe ya solo oyo azali tata na biso oyo azali likolo, esengeli ozala na nzela oyo se moko oyo ezomema bato epai ya tata oyo azali na likolo. Voulez-vous arriver chez Dieu, le Créateur, qui est le Père Céleste? Voulez-vous connaître par expérience le seul vrai Dieu, qui est le Père Céleste? Voulez-vous marcher avec le vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, qui est le Père Céleste? Vous devez emprunter le seul et unique chemin, la seule et unique voie, la seule et unique route qui mène au Père Céleste. Mwana ya nzambe ya solo Yesu Kristo alobi na Thomas ke yende azali se nzela wana se moko oyo ezomema bato epai ya tata. Nzela oyo se moko oyo ezomema bato epai ya tata mokeli, nzambe mokeli eza Yesu Kristo. Le seul et unique chemin, la seule et unique voie, la seule et unique route qui mène au Père Céleste, c'est Jésus-Christ. Alternative mosusu ezalité, nzela mosusu ezalité, l'unique voie, eza obeleye. Alors, motuna yango, eloko nini moto esengeli asala po azala na nzela wana oyo ezomema biso emema bato epai ya tata nzambe. Na utai kolimbela bino, mena kozongela yango. Moto oyo alingi ete akoma epai ya tata nzambe esengela sa eloko moko. Voici ce que vous devez faire pour que cet unique chemin, pour que cette unique route, pour que cette unique voie puisse vous amener au Père Céleste. Tokena Épître à Romains, chapitre 10. Romains 10, Tokotanga liboso, verset 9. Verset 9, ezali na deux conditions à remplir. Oh, n'importe qui a koyi ko remplir, pe abotami mbotama asika, pe akomi na nzela wana, po aken ezomema epa ya tata. Donc, nzila yango se moko yango ezali awa. Oyo moto ya kozwa nzila oyo te, moyen comme pas tata ezalité. C'est une impossibilité. Pour que n'est pas tata, il faut accomplir les conditions mibalo et remplir à waboui. Dans Romains chapitre 10, verset 9. Condition à riboso. Soko o tatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Wana ezali condition à riboso. Condition wana même mwana muke à 3 ans abandi koloba oyebisi loba mokonzi na nga Yesu. Akoloba pe yango. Okoki même ko entraîner ndeke, perroquet, aloba. Jésus est mon Seigneur. Perroquet akoloba.
Est-ce que mon a 3 ans, tant azoloba azo comprendre? Est-ce que ndeke, tant azoloba, est-ce que ndeke azo comprendre? Non. Condition ami balé. Soko ndimi na kati ya motema mwayo ke nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa. Ndo zo lobiko. Le nzambe eza elobite ete. Il faut ndima na motema mwayo ke nzambe amisekuisi ye moko na bawa. Te. Au sengene na dictionnaire te pour comprendre le verset. Ezali clair, simple. Le nzambe elobite otatola na moko mwayo mokonzi Yesu. Esengele ondima na kati ya motema mwayo ke nzambe nda sekuisi na bawa. Alors motuna na ngai pa na ondeko. Soki moto andimi ke Jésus-Christ aza nzambe et que nzambe akufi, nzambe asekui. Moto mona akozwa lobiko conformément na liloba nzambe totanga sikoyo. Liloba nzambe ezali exact. Hein? Yo moko ozana yano. Liloba nzambe ezali clair si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Deuxième condition. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'on dit matin que Nzambe a koufi pe Nzambe yemoga mesekusi. Non. On est comme confusion. Tu dois croire dans ton cœur. Cœur, ah ouais, j'ouvre une parenthèse. Motema wa eza motema ezo pompe biso makilate. Te. Wana te. Motema Nzambe azoloba. Ezali motema o ezali siège à vie personnelle na biso. Et si koyo to bomba makambo ndenge na ndenge. Nzambe ataka ne motema wana. Donc soko ondimi na kati ya motema na o ezali siège à vie personnelle na yo ke Nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa nde ozulobiko. Liloba Nzambe ezali clair. Verset 9 ya Romains 10. Ezali clair. Ezali na confusion moko te. Pour moto a parvenir na justice ya Nzambe, esengeli moto andima na kati ya motema mwaye ke Nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa. Romains 10, elobi nini? Car c'est en croyant du cœur na bondima ka na motema na yonde okomi na justice. Et na botatola ka na monoko mwayo nde okokoma ozanini ozolobiko. Donc Romains 10 eza koloba na biso na bondimaka na kati ya motema mwa biso ke Nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa nde to parvenir na justice. Et na bo tatolaka na monoko mwa biso ke Yesu Kristo azali mokonzi nde to parvenir na intégrité. Selon que dit l'écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et là on ne sengelo ndima na kati ya motema mwa yo pour parvenir na justice ya Nzambe. Vous devez croire dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et c'est un dima. Akati ya motema mwa que Nzambe a sekuisa Jésus-Christ na bawa. Nde ozulobiko. Anatang wana Nzambe a accordé yo rémission à masumu, rémission de péché. Nzambe a pesi yo likabo na ye elimo esantu. O ezali bomo ya seko. Yango nde kolingisa yo oza okene pa Nzambe. Est-ce que yo botama ya sika na elimu esantu ya Nzambe? Est-ce que yo tatola na monoko mwayo mokonzi Yesu Kristo? Que Yesu Kristo aza mokonzi mwayo? Est-ce qu'on dit na kati ya motema mwayo que Nzambe asekuisa Yesu Kristo na bawa? Liloba Nzambe ezoloba ozulu lobiko. Nzambe apesi yo likabo ya elimu esantu. Yo komi mwana na ye ya mwasi to ya mobali pona seko. Ozali na nzela kokende na likolo pe lifelo ekoki ko empêcher ote po kende. Vous êtes en route pour le ciel et tout l'enfer ne peut vous empêcher d'y aller. Quel est le seul et unique chemin qui mène à Dieu le Créateur? Motuna tutuna ki yangona lelo. Tutuna ki question que nzela c'est moko ezome mabato pa Nzambe mokili ezali nini? Eyenge bene na liloba ya Nzambe nzela c'est moko o ezome mabato pa Nzambe mokili. Nzela ngo kombo nango Yesu Kristo. Yesu Kristo nde azopesa biso accès epa ya tata na maema accomplir
Accomplissement Jésus-Christ a aussi yangonde elingisi biso tozwa accès et pas à tata. Jésus-Christ azali fungola, la clé passe partout à l'interprétation de la parole de Dieu de Genèse 1:1 à Apocalypse 21:22. Ce qu'on lingo comprendre liloba li nzambe. Oyebi que Jésus-Christ azali sujet ya liloba nzambe. Ce qu'on lingo comprendre, il faut oyeba que Jésus-Christ azali fungola passe partout à l'interprétation de la parole de Dieu. Jésus-Christ azali se nzela se moko oyo ezomema biso epai nzambe oyo ya solo, nzambe mokeli ya likolo na se pe ya biloko biso. Ezali mokanu ya nzambe po ete bana baye bazwa lobiko po ete bazala na nzela oyo ezomema epai na ye nzambe mokili. Tomonaki na kati ya liloba ya nzambe ete lobiko ezali bobele na kombo se moko oyo toyebi Yesu Kristu. Kombo mosusu te ezopesa bato lobiko. Le seul et unique nom par lequel les gens doivent être sauvés, c'est Jésus-Christ. De tous les grands chefs religieux, chefs religieux nyonso, prophètes nyonso, to mona ki na explica ki bino, eza bobele na moto moko o nzambe asekuse na bawa, azana bomo ilelo, na ngungo na zolo banabino, avandi na loboko nzambe mokeli, eza Yesu Kristu. Nzambe mokeli azana ngbende na ya bokonzi avandi, mwana na Yesu Kristu azana loboko na ya mobali. Ye azoko intercede po na biso, nzambe ye moko mokeli, akotinda Yesu Kristu mokolo ye moko akolinga, po ete bato basekwa. Voilà preuve que Yesu Kristu azali se mwana se moko ya nzambe, le fils unique de Dieu. Ezali preuve que Yesu Christ azali nzela se azali bobele se nzela oyo moko ezomema bato epai ya tata mokeli. Po ete tokende pa nzambe tata oyo ya solo esengeli tolanda nzela wana, toleka na nzela wana oyo se moko ezomema bato epai ya nzambe. Na bokomaka nzela wana ezali Yesu Kristu. Na bokomaka mwana ya mobali to ya mwasi ya nzambe oyo ya solo. Et tout monaki eloko nini esengeli moto asala po akoma na nzela wana po emema ye pa nzambe tata. Esengela atatola na monoko mwaye mokonzi Yesu Kristu andima na motema mwaye ke nzambe asekuse na bawa nde akomi na nzela wana azwi likabo ya elimu santo aza na nzela wana azokende pa ya tata. Na bosalaka mokanu ya nzambe na oyo touti kotala awa nde kolingisa yo moto ozala na nzela mpona kokende pa ya tata. Yesu Kristu nde azali se nzela moko wana ezomema bato epai ya tata. Tosambela nzambe tata na tondi yo botondi mpo na bolingo bwa yo mpe mpo na ngolu na yo, grâce na yo mpo na biso bana bayo. Na remercie yo nzambe mpo na botindaka mwana wa Yesu Kristu po ete arachete biso na maboko ya monguna. Merci kolo nzambe mpo na bolingo bwa yo na bopesaka biso na botindaka mwana wa yo po ete lelo tozwa lobiko tokoma bana bayo. Merci mingi mpo na ndenge osili kobenisa bayebanso bazoyoka liteya liye, surtout baye baza na bokono. Na komba Yesu Kristu obikisa bango baretrouve intégrité physique na bango. Bayebanso baza na babesoin na bango. Mpo na nzoto ya Yesu Kristu epanzanaka, kolo nzambe okokisela bango mayemanso basenge nango po ete bakumisa kombo na yo. Eke bayebanso bakoyoka matema ye bazala beni. Na kombo se moko ya mwana wa yo mobikisi na biso Yesu Kristu. Amen. Nzambe abokasi bonso apambola bino bonso na kombo ya Jésus Christ.